Tous on a deux styles à succès maman. Tous on a deux façons oyo ba consommer la musique. Ce que tu bien, ils ont ba musus oyo. Ils ont bien tapé ah bozo yo kanabino yango. Mais ce qui n'a point de vente, il y a qui ça te. Aux yeux qui ça il y a Afrique mobilisée en Europe au monde que baza même pas de baza, monsieur bazate. Mais biso dynastie et bimaki ce que tu na point de vente to côté na ba Amazon album ya congolais mon côté na niveau Amazon eux za liboso a dynastie. Kebiku te na ndenge zo kendele kala to mona ka pe bopa album je disque d'or poto teki album tout teki matisi ko bossa na te to za na continuité la premier volume na deuxième volume ezaka dynastie mais continuité lango parce qu'on a minute on dit les pas draza libanda boye nde to kopesa bino ba calendrier na biso quand est-ce que to zonga la studio quand na biso zate comment biso to talaka place azala ki wana bayane mutu ba et pesa ba fan tout passe na mawa parce que biso ba petit na yeto kene na bino esala bino que ça la biso passe ya makasi comment on a que Hervé attaquer mais non comment on a raté événement pas vraiment passe ya makasi non mais il y a arrestation oh ezaki passe choquant makasi avec arrestation na le reste wana eza na welote bandule to beta yango les événements ba vie ba sangana ki wenge 4x4 pour y pas moko na bango malgré wana ba polémique banenda ko tourner belé sur combat patron na biso mais toi ko comprendre les padres hasard le toile qui brille place au mouli les allées. Bonsoir, Nabino Nyoso Balanti Nabiso ya Kuli Média Télévision na Bosolo na Ndoule voilà, nous sommes là, tozobeta masolo Nabiso ya musique lelo. Musique Nabiso komi wapezo kende wapi nini tokoki ko sala poete musique Nabiso est continuée et ça l'a toujours bien. Je suis quelque part avec l'un de nos stars oyo ayebani pe moi mingi azalaka bongo na orchestre papa Nabiso Ferregola bipa yoyo azali bambote belé et pas naé na ebiete bagolois baza ebele na bagoloise bipai baza ya kosepela parce que bazo yamba lelo o pe aza moko na bango ba yoka papa Ferabimi mais ko yoka ke papa Ferabimi sali biso so bien mbalele ki toto mona ya ki sinjo ramela ki bongo champagne a sepeli po ete na kobima ya papa Ferre sali pe biso ba congolais ki toko mingi toko sola na elongo to yeba ba komi wapi bazo kende wapi pe nini oyo bazo bombela biso sans plus tarder je lui reçois bonjour. Ouais, bonjour madame. Na sepeli Koyambayo na Katia Kuli Média Télévision et mot pour notre émission. Ouais, merci. Naza fier ya ko zonga les sous deva ba petit moniteur na bino. Ça fait mba ba retaki biso ba émission tout ya télé et internet. Mais bon na moni oza l'un de deuxième émission nanga. Donc banda ba reta biso na sala. Naza fier ya vous allez devant ba poste télévision na bino quoi. Merci vraiment. Merci. Voilà comment on a été dynastie bimi toko takamba mort na masolo moi j'aime que toko tambala mort na bilubu na biso to lamba po ete bae bazoze la biso bazana bezo pe ya koyoka yo dynastie bimi ba concert ebetamité papa Ferregola na déplacement na ye papa Hervé kokoma na mikina poto po tata la pe libota na ye bakangi mbala moko baté stop concert ezate mais bino a kotalete na ba live bo banaka ko continuer pour musale sengi kaka bo continuer sikoyo d'après yo promotion ezate pour lobela bato bazola télévision. Ouais mère merci na ba question na yo dynastie Erebimaki ana kisasa to betala ki en concert mais to zena ba concert libanda mboka o to betaki to taki Nigeria ko bo santé to betaki Nigeria et puis to ye to zena ba production o ke fait to betana Zambie fait to betana Guinée fait to betana Côte d'Ivoire. La production tout on est au Nigeria est toyé après quelques jours ND salagike bakangaki patron na biso na niveau ya Schengen ba tout ba yebeza robomba et puis bon et bakangi normalement makambo tout ezaki arrêté les jours là donc bakangi les mêmes jours to zalaki ko zo vol poto ke ne Guinée y na aéroport ça sali déjà vidéo à solana ba fan na ye abwaka ke direction Guinée biso na aéroport awa pour notre direction Guinée pour tout kutana et après tu comprends que le patron a vu ça kutana na kokoso mbala moto arrêtaki na ba voyage na ba production na nyonso ba clip ezalaki déjà réalisé mais oh ba tchaki na télé tu arrêtaki yango te bande koleka no kwa ba Royaume Kunga
lokola générique na biso ekoyeba tozeleka na 2 clips et puis faut oyeba album na biso ebimaki il y a 2 mois et ebimi 1 mois 2 mois bakangi patron na biso o biso tout oyebiki album soki ebimi pona evanda emesana album tout eyaka ko respirer après 3 4 5 mois wana album est juste stabilité mais chance na biso zalaki dynastie bimi premier volume ba fan bazaki na nzala ko consommer dynastie basombaki yango comme il faut soko tali lelo toza na 2 styles ya succès maman toza na 2 façons oyo ba consommer la musique soko tali bien eza na ba mususu oyo ezo beta pe bozo yo kana bino yango mais soko ki na ba point de vente ya kisasa te ozo kisasa ya Afrique mobimati en Europe au monake baza même pas de baza musuku bazate mais biso dynastie ebimaki soko tali na ba point de vente to côté na ba Amazon album ya congolais mon côté na niveau ya Amazon eza liboso ya dynastie ezate il y a déjà récite au monde les deux à la soki ke obimi c'est loko succès et cause la bien mon cause la succès awa au sali succès net na kisasa mais aucun na Zambie baibiote baibi angote alors elenge musique ezaka bobeti na Tanzanie boke Zambie boke Zimbabwe boke Nigeria boke Kenya partout ndenge faire rigola tambusaka biso ti boke ne bamboka to wana seke patron na bino aza reconnu musala wa salaka eza capté na ba communauté nyonso car non congolaise ozomona soko biso déjà récite na biso ngo wana soko kota ba streaming wana otali omona ke album etekami makasi kaka na Congo te partout en Afrique en Europe eza déjà récite ya makasi pour na dynastie ba oyo zo kanza wana oza journaliste na ko tinda yo te mais na ko peso pe idée au côté internet côté na ba point de vente nyonso na niveau internet na site na net omona ke beta album tout wana ba kanisa wana beta dynastie tala ngoza na position nini na niveau de vente au moins que le pas dans les artistes internationaux biso problème ya moi munene e ka to kolela ki maman ngane na buna na bana na tangisaka bana naza na mwana musala shenga na futa kanda kwa batu naza pe na bandeko batelanga de gauche et droite mais na dépendaka na faire rigola souffle de vie nzambe mutasimbi yango mais ko vivre ko respecter l'engagement tout et ça grâce à le padre et patron na biso a pénalisé yeba dake complètement biso tout il faut tous ala pénaliser n'album otobimisaki deux hommes on mukolo orchestre kufi orchestre skalo sa succès régnier ata ba panzani omonaka mukolo makamuso azate eloko ezate mais biso bien na biso ba gauloise balakisi bolingo oyo bazalaka ngona le padre nzala o bakanga pendant 5 ans pour la dynastie na bango ata bakanga ki le padre balemba kité koyo kosomba ko consommer album et pas album na biso et bimi na ba CDT et bimi na ba CDT tekami en ligne. Donc bien na biso ngo wana coup de chapeau na artiste de ba comprendre le moko et ba kanga ki patron na biso nyon surtout zalaki arrêter mais ndenga za libanda boye et oui bana. Voilà, on va revenir na ndenga za libanda mais parlons de bolingo ngolo bien na tomoni na moni miel de son ayembi asali hommage pour na faire rigola. Nathalie Lisusu Patrick Beckham ou azalay du maître ayembeli faire rigola pour na hommage nae mais bino bana nae jusqu'à présent ba meloman bazozela ba golwana ba goloise bazozela ke bosala ta moi acte moko boye pona ko la qui s'appelle papa na bino ke boza na ye en cœur même si bozala ki na ye en cœur parce que ça déjà libanda na part oyo ke ne to moni ke ba mission mususu ba prester ba yembi pona faire mais vous ba na ye bozaka na se qu'est-ce qui se passe en tout cas question na les bien ba o ba sali nzembo c'est le scram Poutine na moni ba déplique ngolobi ba Patrick Beckham na moni ba Mignon Abraham namoni batebele ba eboalote ba yembi na kati batebele vraiment ba l'accès pena bolingo bazanga mo pon artiste biso déjà bolingo yango moko déjà ezalaka déjà ti toza déjà toza na orchestre na biso to répétaka et puis chaque jeudi to sala ba live o ba tout batala biso partout en Europe partout donc ezaka obligé te fallait to sala nzembo le pas da kufite a kufite to ibaki ke azalaki na contretemps na niveau Europe. D'ici là, biso to abana ndako. Ndako la raté oyeba place etanga te. To yebaki quand est-ce que les padres va quitter, to yebaki quand est-ce que mambo ezanongo dans les bons, maîtrise na biso to boyaki komi la ki sa présence physique ezala makasi na niveau média po omoni biso to kozala na fête cité et patron na biso za na contretemps. Ya omoni to limwa ki même na ba télé, to limwa ki même na ba émission internet, o nyo to arrêta ki nyo surtout. Na basuka awa ndeso otali bien nde to komeka kozongela be miso ba dimanche mais na mutu moko te tokenda kaka groupe biso to
pour tous les liloba moko. Donc il soutient tous les patron na biso. Donc en tout cas wana ezaku ya osamba te mer. Ezaki ka obligé te to yemba nzembo. Boliko quand tu so yembele mutu nzembo o laxi bolingwa 100%. Non. Ba ba sali nzembo. Eza bien ba baxi ba force na artiste na bango le padre Jésus de Nias mais biso bano ya ye mais alors ko feli papa. Et alors papa tang sarabino ale sarabino futa kanda ko mambutu bakangi papa na bino ou bien komi koka ou bien bakangi papa na bino pendant 5 ans ou 10 ans. Yebisanga siko. Tout le monde a route mutazaki gouverneur. Ba changer ka régime, ba changer ba poste et tout. Au moins après 2 ans, 3 ans, 4 ans, chit ya libela. Toi ni papa cop eza li soutien mais ba bosani bando saka na ba millions, bando saka na makamboto. Et alors biso et patron biso zena kokoso, biso tout kokoso et l'attaque biso. Wana ko ya osamba ezate donc wana est obligé. Même na dynastie na biso o to bundelaki pendant 5 ans et yeko bima actualité mon côté de minaki dynastie. Les sola dynastie et botisi ba makambo belé o to kolo baté na télé. Les sola dynastie et sangisi bato belé o kutu bo satana na bango te ba sangana. Dynastie sangantsa et sangisi bato. Donc dynastie zaki album e bimi mbala moko mu pepe album e bimi na mu pepe mbala moko. Donc so kebi kuté na ndenge zo kendele kala to mona ka pe bo pa album je disque d'or. Poto teki album tout teki matisi ko bossa na te. Tout ça na continuité la premier volume, na deuxième volume. Deuxième volume ezaka dynastie. Mais continuité lango. Parce qu'on a mis on les pas Draza Libanda boye, ndé to kopesa bino ba calendrier na biso, quand est-ce que to zonga la studio, quand est-ce que to nyoso to sala, so DG Polo na Pichu Botoko, ba solo na mokonzi, oh tout ba kopesa biso comme programme. Na la prochaine mission to sala, biso to ko éclaircir ba fan na biso. Jusque là ezaki important. Bateau balobaki trop, bateau balobaki mabe pona kokangami ya patron na biso, bateau to basalaki pe feti, na benga na minute feti en seli. Match sur les dans les bons mais bah comprendre le mot kalaté mais j'ai bien voilà j'ai bien mais faire égale à bimaki azali banda mais liberté est conditionnel comment je peux dire par là eza que akoki ko déplacer ko longwa mboka ya mondelete ko ya bongo na Congo na biso et comment ça va se passer ceux qui n'étaient pas concert que beau prester besoin d'un concert mo quelque part vous allez vous déplacer de quitter le Congo aller là-bas ou soit que osaka ba showcase ye moko kaka wana eza oyo oyoki mais ngai pona confirmer information no wana fona yo kango na orchestre biso tozana na information ya vrai te oyo ko sabino après sortir les padres abimi comment est-ce que rozalara en Europe est-ce ba retenir yekuna namte biso nde to pesa bino information wana ozo comprendre ba komara makambo to za na page ya mokonzi ko bosa na tege eto bimisaka nzembo ya papi kake porte-monnaie avant swingel wana ebima maxi single na ebima obi ke le pas d'asala ba 6 mois mo na poto asala ba 6 mois mo na poto ayiki kisasa te papi kake se comporta très bien et beta lango kitoko mambutu kitoko ayaki pe kisasa o ezaki important abima na place azaki ndenga za da libanda boye autambola ne partout alingi soki sengeke toza na concert et puis nga na confirmer yango te yo mutu lobi na nga ngai na tindi nga na bakisi malobate si malobolobi wana donc ngai pona confirmer yango il faut na yoka na bureau il faut na mona na page na biso ndene éclaircir bato mais o nga na yibike na yeka ko informer ba fan na biso présence na nga Blaise créateur siko devant caméra et ça pona bisa ba fan que les pas dans déjà les banda ya boloko place boye baki ba chaki asa déjà quitté asa libanda et akuta na ba Bera de Prince des Amunda akuta na ba vena biso trésor pembele le mbatable et azokuta na ba Yanika yenga wana ba masa na ye ba staff na ye bato ba soutenir na niveau poto azokuta na bato tout ba ya dangwa bana akuta ni na bato nyonso OK azaka na bango azane da libanda o ezaki important ngwana moni ezaki na kati au moins nga devant caméra te au moins au benga mission nyonso te ba percebi biso mission mais ti oye na cordéo to sali émission ba fan ba otale l'axe déjà que dans les bons donc o ba okanisa o baba kiseli eboye akobima lisu o potote o ninité non ezaki important les pas dans la libanda aza déjà libanda le reste to koyebisa bino comment to fonctionner pour d'ici là eza ba clip il fallait to lancer le quoi carte rose otombela David Mangaya talaka nzembo wana déjà eza na clip te mais banzembo si mi côté là déjà yango moko toza banzembo belé
ba TikTok ils attendent ba clip te et misala les promotions yango moko ba yuma ba vida kala mbulo yo soki na zimbo ngote na kosente yo na nkoe et misala la promotion yango moko ça ba vidéo et là c'est album izala ki dana mo pepe OK attaque tout gauche droite muto ko arrêter ngo azate donc ba ba calme d'ici là to ba no boka bino so ba clip moko moko net ba David Mangaya wana net ba clip ba TikTok ba marionnette wana bo zo da ba clip nango pour les pas dans déjà libanda et ça ba quelques clips c'est Salima qui déjà OK selon to ba no ko travailler na maison Sony ezaki que après 1 mois ou 3 semaines to lancer clip moko après 1 mois ou 3 semaines to lancer deuxième clip et ba kanga patron na biso to zaka na deux clips na simana inde to lancer ki Rumba Trap après Rumba Trap ba clip pour tirer les belé OK faut to lancer pour ça réaliser mais ba ça là ba réaliser déjà et tu regardes que d'ici là besoin quelques clips pour la continuité il y a promotion si besoin date to fixer bino que les pas de raison que ça jour boye que les pas non to informer bat na biso besoin la informer déjà na page na et puis na ba continuer biso ba accorder biso to koloba mais bobo santé ma koloza na nzela deuxième volume au bat ba ebaki que ya Jackie Mulopwe ayembaki na les padres Emile Alias JD Babindombe Serge Mabiala aussi Bill Clinton Tsengo Kodi Bende c'est le Scram aussi artiste senior touana au bazar na 4 dynastie deuxième volume na biso moko artiste na ye donc les padres lobaki ezate kazongi studio te tozaka kana studio to bimisi des premier volume tozo aussi c'est ce que deuxième volume ce que kalaté to yeb sabino quand est-ce que tu banda ba finition pour na aussi ça deuxième volume pour wana pena na biso mère ezati ntuchi kwa bunde balu babaloba mais premier volume ba consommer disque qui est déjà bien mère. Voilà, reculer pour mieux sauter. Tozonga moi Sima. Comment on a été prestation ya Wenge Musica oyo basangana ki bon 4x4. Ba invita ki bongo pe oyo azaki pe moko ya bango mwana na bango fait rigola. Mais comment on a été na ngonga oyo bango balingi ba prester des arrestations ya Hervé et Salamaki. Siko tango ba prester. Bakoka qui même en tant que benga bino boza bana ya Hervé bosala ta a lever les rideaux pona mais patron na biso azate comment biso to talaka place azalaki wana bayane mutu babi et pesa ba fan tout passe na mawa so biso ba petit na yeto kenena so bino esala bino que sala biso passe ya makasi comment na ke Hervé attaquer mais non comment na ko rater événement pas vraiment passe ya makasi non mais arrestation oh ezaki passe choquant makasi avec arrestation na ye le reste wana eza na welote bandule to beta ngo les événements ba vie ba sanganaki wenge 4x4 pour pas za moko na bango malgré wana ba polémique banenda ko tourner belé sur combat patron na biso mais toi comprendre les padres hasard le toile qui brille place au mouli les allées au moins la étoile mo ezo brûler et on a les padres. Vous comprenez? Place au mouli les hommes, on a étoile morée et éclairée. Le padre fait rigole, Jésus de nuances. Donc force naïe, il y a un homme qui ça la raille. Et ça là qui se passe vraiment, mais bah fan au basé là qui est un événement, ceux qui passent là qui, et là qui ça là bah fan bien, mais pour na biso na mon nango gravité pour les autres événements au photo ça là partout na biso to sali lamte. On dit que après maramba wenge 4x4 bah bêta qui est le kinango. Après ce que va remonter maramususu. Na minute actualité zongi suka na mabora les padres. À côté qui nango, abimi nango. À côté qui l'actualité, abimi l'actualité. Dans minute sur réseaux sociaux tout, les agal comme les pas de Azali Banda. Parce qu'on a noté à mon ani na public. Na noté ba monier. Banda bimi. Parce que faut que ça la jour moko boye baké date bo les pas d'abimi les banda na Paris, azo tambola. Tu ba kuta na ba fan. Pour faire ça la conférence de presse, il faut ça là, faut fixer date la première sortie, la présentation, la premier volume na biso, oh ils ont la place au bas fixer biso, pour éclaircir ba fan na biso pour baïeba. De bablo retour na nous te ba pesi biso programme nango. Oh ça qui est important mère, il y en a déjà. Donc tout ça bandou les belé fait au bien tabe événement, et ça est belé oh ils ont comme on a les pas de yemo. Donc il y en a ça makama ba vie les gars nango bien. Ceux qui peuvent ça les gars bien, comme pas ça là était, il nous minimum monde les gars qui batupé balobela ki yango l'équipe bien a félicité ka bakulut na ye ndenge babeta ki récite ezaki total c'est tout to ko zo programme ya groupe ndenge zotalamba bon ngapena jusqu'à là madame na ko na programme fixe te onga la ko pesa ba fan na biso partout dans le monde pour partout na biso meilleur ailleurs chaque mardi jeudi to répétera net sur ozwanga toza mardi na en pleine répétition mais tellement sengé il faut ko bima
koloba komona na pona ndenge ba libérer mon contenu biso yango to beta beta émission quoi. Donc chaque mardi jeudi tout ça là na sima palais du peuple chez l'honorable et pas venir biso Jazola en direct de Bella place au Monagi wana bato ba biso na inde 3 Nicolo to za na inde 3 te to za na niveau ya bova ce qui est esengi ke ba programme susu to koya to ko éclaircir bino mais jusque là na mte ba pesa ce programme oyo ke to ko pesa ba fan talaka muta bimagi lobby de phase de temps à repos phase de temps quand on a compte rendu na ba secrétaire na ye ba directeur na ye ba ministère na ye ba chef na ye tcha awa ba pesa ba compte rendu et puis nde to yeba to za na numéro to kuta sous pour la deuxième fois pour to évoluer sous mais to za voilà le monde de la fin enga lancinga ka akapela moko ya muke po babi même si passer ce qu'elle l'équipe fatea donc monsieur soit l'équipe fayemba et l'on enseigne à quel moyen muke et dédicace et un mot de la fin pour cette émission. Ah vraiment so na baina na ba dédicace na ba micro na boka na ba tuté mais vient na chapindi plein de grâce mbote na place oza mbote na Chancel Mbemba l'international wana za bato bakangelanga ba porte té za na bato msupe na obengi bena bo bato ne pe mayo mais za yiso ko bengi bato lokwa ba tourner mayo complètement mo benga pena boy ndeti tala niveau ngape na zoli ba mayele pas question de libanga mikolo so mona tangi komba mutu seke bato o ya ngala na bango lokwa be Rico Pembele batika ngai te lokwa ba Trésor Pembele l'imbattable ba Orsili Malenga batika ka Blaise Créateur te bato lokola ba Charlie Lapage à la bourse européenne Orsini Lumene batika ngai te basé belé bato lokwa basé belé mais na baki na koboka nanga bato te mikolo pona ko éviter ba problème na koboka bato te po bino pe bokangela biso makambo comment bena ko benga bo so ba vena biso ba fofo kaluji tendance te so ba vena biso lokola ba chobobu na lion te nde héros to kosuka wapi mais bato tout bo vanda na bongo et kompeli pate tour na biso pe ezaka bongo ezaka bongo acapella ya bloc akalo bien te yo onyo sokoto lingo memanga ka Jésus to solo baba tika biloba loba boro ezaya yo te uzokende nango wapi posala nango nini ale yo ma yaka nako chamo sapi na lisu kinza samboka kotika mwasi te penza poselaka sinon bakopasola bon donc il y a les Blaise Créateur mais mikolo yo nana babiloko ya sika na salimoni ndenge mokonza zalaki te boye era roya et femme on appelle non te ba petit nanga ba travailler nana eloko mona ba mikolo mode avion mode avion wana ezo bateau tout mona bateau tout e ba kanga patron na biso vende nini après ce rendez-vous benga jeudi on benge boye akangi chombo vende nini benga o benge boye aya matin to un système ka mode avion ngapela tsheli bango mode avion moni bateau tout basala ki fete bakanga patron na biso bateau tout bavana na coin moko boye mode avion libela ya on a tsheli bango yago la lobaka te akanga monoko maloba na bango ya pamba ignorance na bango zéro. Si tu veux parler mon cher ami il faut tourner la langue. Si tu veux parler, il faut tourner la langue. Au fond, les Jésus de Nias, il faut tourner la langue. Allez, mode avion. De haut penza awa, toi la mode avion. Na babiloko na sali na sima, na sali babiloko lokwa Kumando botama isi ya mona moto boya mapata te. Pona nini ko? Biso nyonso to lukaka yango mema ye na mapata do na bisi yo aboya santima alula na yende na mapata kumba ye na mapa ale bondela bebe na bisi yo eza ba bloka sika na ba bloko na sali lokwa olingi bilenge oui olingi ntunga oui allez sala sauce mikolo to salaka sauce tona ba bloke belé nana ba bloko na sali lokola chamulongo Ferregola le premier abuna na banko yisambo abima le premier toke yaka ko tante chance yaka
yaka mama yaka ozala mokuse monene yaka yaka ko tenter chance yaka do wana eza biloko ya mikolo oyo ozala molayi mokuse yaka yaka ko tenter chance yaka waya ba biloko asika pona clôturer bango na tukela bango na ekoyebana eza générique ya biso oyo bimaki ebimi na mopepe ebimi na plaire ekokisa 1 million de vie na facilité tokoyelela bakokoso mais malgré ça je n'ai que bundi na force nango ti sikoyo partout ezobeta soko okende na mikili obengi partout bayebi so eza na album ote bato bakonsommer le roi dynastie kuna na bwakaki lokwa ale naza na soif Salvador Maya Osini Lumene Junior Bongongo Union Européenne Osea dialo pesanga mai na mela na langwa na koyanduka après na kotingama ekoyebana mokolo asuka okolela yo na nani ekoyebana donc on eza biloko eza na dynastie merci na yo ndenge accordé nga vraiment interview merci na ba fan o ba yota la Blaise Créateur partout dans le monde partout aux États-Unis Blaise Créateur yé de retour na yeko lobela kaka ndenge ba libérer patron na biso na yeko finga mutute na yeko take mutute po boyebi nga la lobela kaka makambo ya biso na yeko komisa dynastie na yeko sala fête ndenge ba libérer patron na biso na yeko boaka batu na nga na yeko pesa mboto Laurent na Sydney Kandu Chekevara na États-Unis Nadine Mbouili pasa batu lokola ba Yolanda Cassandra Sœur Nanga Linda 206 fibre optique na Paris, Lasconi Mbunza, Papi Sapo, chef de ville, Arike Sekera, Gigi Makumbi, place aux Alliés, et puis Martin Semassine de Lamba Nelamba, Bazé Belé vraiment hérité Scrambala Tabao Tongate, et puis Mbote na président Ignace Kaniki, Mbote na Batutu Balinga Blaise Créateur, Mbote na Charlie Lapage à la bourse européenne, puis Mbote na patron d'Oli Chamala, Mbote na place aux Alliés. Continuité ça j'ai yango ezongi batoto bobanga na binote kalate to suki bino ndeni makamozo kende quoi en tout cas merci na maman moi ça pembe des fois te ozala mokuse monene yaka ko tenter chance yaka donc merci. Voilà, merci à toi aussi, Blaise Créateur. Là, j'ai dit merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. J'ai dit merci à Berado, prince des Amounda, mon vieux. Babi Yaya Balé qui est belé, Y'a Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris. Boza est belé, Y'a Dada Gongana. Allez, Nazana soif, Nazana soif. Baton na boki na bosse place en gros. Guilhem Maïndou, mannequin. Akotingama. Maman na libanga azafure libanga place wana Guilhem Maïndou maneke ye atinela en tout cas ba carton bilamba ya Guilhem wana ya za la arabe ce Blaise ça va bo kende na agence boye okota carton mo za kuno be ya 40 kg tala niveau ayo yebi ya Guilhem Maïndou mannequin de Paris mon vieux babi conseil na yo et ça la kenga lelo nazala toujours boye en tout cas ma vie il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça pour être nazala kaka côté nazali j'ai dit encore merci à maman Françoise Vita papa Thierry Vita, toujours force. Aux abonnés, moi je vous aime beaucoup. Moi, je suis ma banque belé. Je suis Léonard de Miss et Colomb Comment pour qu'on a plateau de 15 ans. Venanga de Gaulle Mat à Londres. Pas mon aux Pikiliki Babokundu Banzoto, Lukaya et Tikimbukusu, Orosepela. Et belé, belé, boza et belé. Quant à moi, je vous dis bonsoir ou bien bonjour chez vous. Au revoir.